Bolingo site ya Sikebimi Mopepe ya Sika Mopepe ya Sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamou Iranium de la presse. Alors beau s'abonner na CLTV Mopepe ya Sika, CLTV News Mopepe ya Sika. Awa ndesika ngana kosala ba news, awa ndesika ngana kosala po na sak interview na n'importe quel site te, na n'importe quelle animatrice ou animateur te. Christelle Lopungu Mamou La Rose l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa. Et ça deux fois te Mopepe ya Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel. Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dolaren overdose Mbila na Lausanne. Baya na basangola bango awa. Sita solo yango. Site zanga rui. Site zanga binemite. Baolela. Baolela. Mema miso bimate. Baopola. Me baondimate. Christelle La Rose. Christelle La Rose. Lopungu Mamou Iranium de la presse. Ciao. Mama nona lobaka nanga shungu keba mokile zalima be. Oui, je les confirme, le monde est méchant. Succès bimisa babola mouwe. Bazipi yango na beton ya bilo bela. Ba maniliki ba négligé soso. Ba komese mboma ba fenge nzete. Mama moboti na matanga mwana. Babimisi e mopaya roro pasipe mawa roro. Oyo ninyo salinga. Opa kolinga soni na miswa bato. Divine pasinanga na loyembo. Bato tu baka mwenga. Oyo ninyo salinga ye. Obimisinga yuma na miswa bato. Falone pasinanga la loyembo. Bato tu bangweninga. Tala okokisinga na kimpwaka mama. Yeba nabungi kutulolondo oyangai. Nzoto esengi kozwa mwa distance o. Kasi Mangonga bolingo sengo zali kozongela kelimbisa. Ono de l'amour na limbisia ye kozongela te. Oh baby saki motema nanga ye. Ono de l'amour na limbisia ye. Check. Bienvenue dans CL News TV, mon PVS. Kambo Tenabino Bandekone Souzala Nabiso depuis partout dans le monde. Eza Oyanga Babino, Christelle La Rose Mamou, l'Iranium de la presse congolaise. Vraiment merci. Nandenge Bossi Koyamanga déjà Banda Konabino merci. Nandenge Bosa est belé de partout dans le monde. Kandina le bara globe terrestre mon bimba Bozola Nabiso à travers mon PPS. CL News TV. Lelo Nambe Bino Moko ya invité. Éviter la ngai bolinga ke mingi tous en kesima le 24 avril 2016 Ezaki Bongo jour moko ya artiste musicien munene mboka na biso to bengi papa Wemba atikaki biso bongo na Côte d'Ivoire. Alors bientôt ezali inani naye ya on a embele bino moko ya bana naye wazaki témoin ya événement wana. Vive la musique depuis Papa Wemba Akufa. Vraiment tout sentir monter net comme que le corps orchestre mususu. Mais ndenge na biso to linga que ceux qui ndenge Papa Wemba Akufa qui il fallait vivre ezala quand en vie mais ndenge to comme mon on dirait que le corps orchestre mususu ba leader ba kufa ba tika et panzane comme ka bongo. Alors on a un bel bino bongo lelo archange ozala ki bongo tant papa Akufaki. Donc bateau vraiment ba vivre qui na papa tika kibiso il est vraiment toujours solennel que vous allez vraiment pas se connaître parce que il est bientôt moi ba souvenir wana ils ont en mémoire
en plus sous comme vraiment permet na journée wana donc merci ba film wana ba nous ongeli ba nous sala vraiment moi ma bé merci na bino supposé ba ko na biso merci à Papine Zolamiso propriété privée merci à toi kuma papa moté ma mère rêvé Archange mtolinga kina mbela oui Archange merci à Judith Ngoy Mosa Pembe merci à Chimène Kala merci à Frida Kanga ba charme nazo pesa déjà mbote na invité nanga bonjour Archange. Bonjour Christelle. Boni. Oui, ça va très bien. Bonne santé, mouvement, tout ça va. Ouais, ça va très bien dans les bons, hein. Dans les bons Kitoko. Bien, ouais. Voilà, dans les bons Kitoko, quand le lobby, bonne basango ya vive la musique. Bon, vive la musique, ça bien, vive la musique, ça va. Vive la musique dans les bons. Mais biso le roi vive la musique, et là, parler na biso, tu as une vie. Ce papa Kofi, hein, oh, j'avais mon studio na haute. Donc vivre la musique est bien, mais biso be tout ça na moi et là on a biso mon boy. Tout ça moi Max Singer na biso tout bien, c'est mon tour. Donc y a on tout préparer un micro quoi. Donc mais vivre la musique est dans les bons. Voilà, quand je papa tika que nanda mais après il voit papa OK obima il bananda ko besoin de studio na quand de lobby. Vive la musique des années comme studio na que foutre là na pour mes amis metoko et bah bon souvenir nous ont gardé na mémoire papa peut aussi qui combien des années peut mener. Ouais bah souvenir c'est belé bah souvenir c'est belé tala papa bah sugo bah souvenir c'est belé vraiment bah betso Afrique mobimba on comprend pas on attend mon Afrique mobimba ouais donc bah souvenir c'est tellement belé donc bah souvenir c'est belé quoi. C'est ça. Combien des années peut mener? Ouais, ça fait 10 ans de fidélité. Tu as 10 ans de vie. Na kenate na vie ba passe bisengo ba galère ba ni to na vie. Sinza mabengi papa qui ne opema et puis biso doza wana tozo continuer kaka osala musala pona otombola comme on est toujours quoi. Voilà, merci à Archange 10 ans permis la papa tiki tika biso une année bientôt. Dans quelques jours, personne les années. Ouais, paix à son âme, bravo l'artiste, pour il y a des formateurs des idoles, à Salatro, donc après Manakime, et puis une année naé, bon, tous à la des alarat, bandou les robeta, vive la musique à Bazo qui est Côte d'Ivoire pour une année, bisous sur moi qui est déjà pour nous concentrer dans ce mon tour. Mais une année à papa à festival Moboza ils ont banda du 21 au 24 donc biso doza na pour nous prester donc ça va quoi. Voilà jour papa akufa et la journée il y a musique pour Afrique pembo canabiso pour ni no ko ngai no ko zana na vivate pour okende parce que vous allez qui wana témoin de l'événement to benga obongo papa kufa ki yozala ki wana pourquoi pe olinga ipete au ces opportunités à cause na baninga ensemble de bokene pe ko honorer mémoire ils ont un problème ils ont problème ba masande bazana ba ke Côte d'Ivoire Christophe ke Côte d'Ivoire a danger jara au papa et mazaki Côte d'Ivoire a danger que au ba ivoirien fa pe na ba gâter biso ningi pe ne sengaki ils allaient ka au doit na vie. Donc, vous allez avoir un complément, vous comprendre. Les Ivoiriens vont organiser une année, il y a un festival chaque le 24. Donc, il y a un monique, il y a la musique pour une année. Donc, vous allez avoir un BT. Du genre récompense, pourquoi papa fait là, il a récompensé. C'est bongo. Donc, une année, il y a danger. Il y a un masse à et puis, bon, Côte d'Ivoire a danger, on a un mbaki. Ouais. Maman, Côte d'Ivoire a danger, on est mbaki, là, on sait que Archangelos a son vivate. Mais n'expliquez-vous, il y a le roi père Nabino Adaï, pas les Nabinots, ne boit pas de déconnage. Mais il y a un studio dans la bande organisé, malé, mais à ce moment qui à ce moment table nanga so mamwa ni nanga ya mabete viva la musique ba balongwa na bangoti ah ozonga nao ah balongwa ka te wana za parler na biso to ça na biso toujours na mouvement mais tout un chrono pour héros yo et senga mara mususu papa ba musicien mon auto ba ka mingi baza bota ka chrono bota ka mais au moté musique comme la génération génération na biso ndé ya o moté ça makam au moté ba masana ndé pe ba ça ba succès sur la clame vive à la musique à faut Archange à défendre comme moi vient naït ya na ngoma mabete ba bazo ngoma mabete ba tout ba pesa ngata la ba tout ba baté ana na raison na po papa ne plus
papa n'est plus dans ba charge ba makambo belé makambo ozandenge za kiti. Mais ceux qui papa pas koufi tout le monde on a ba famille hein biso papa bazala ba on a tout le monde ba famille moi papa koufi mais yaya ozaki comme responsable ba biso bazala ki to chanson linga viva ba biso bazala ka ba kendaka ba yaki ko zonga mais ba ko autant ba zonga ba kutaki bino na mita na bino bozaki lokola bana liboso ya papa maintenant papa koufi fallait quand même bino bozana bo tenir ndako papa tie kende pourquoi il y a problème te bandeko nanga bazana na ebike ba sala tout pour ndako papa ke liboso ngape na kwa na ngesika naza na to molanga toujours bende la vie ya na ngote ke no swende ni to molanga bende la papa mba so bat ba monanga ba monaka o marque papa mba papa mba mudasalinga donc ça non mabete quoi donc longwe na okara donc otiki no vivre ki refute otiki no ndako ki refute sans problème mais moi mobali nyonso na vie so azokula obuleni. Et ça te yoka ki babi mama bano chabino ma à l'aise yango okomo pa. Ngala linga route beaucoup tsara mama na makambo. Mama kudala ne kudu innocent na mama makambo. Don la linga mingi pena to sola ka ba makambo na biso le to kotsa po ya la grande. Ndeko na onde banda ba check ma à l'aise yango tika nda. Na ochanga ma à l'aise. Ah mudana brassard yo chema à l'aise neni. Ka otiki brassard. Te otika brassard ndeni. Brassard na tiki lango nan. Ngalo tongo longo oki ofutele siko tiki brassard. Na tiki lango nan. Na tiki lango nan. Po via solo le kana ngavada he. Kasi au moins t'es bien. Ah bah nous besoin nanga depuis partout le monde. Via solo qui na va dae. Siko tiki au moins que quelque part au décevoir vie biska zala bio. Mais neni mo nonga na solo qui na e. Donc na kata motema ya zala ki wana. Ala zo tiki ne sunda konga kena. Vie makambo ebisenga ezaka pona vinanga. Ezaki te pona ezaki pona yo nda expliquer yo ndenge yo kozalaka makambo yo kosalaka atangeli yango déjà et puis expliquer ba makambo yo musu mwana lo bango ya donc c'est ça quoi ya le roi père nabino par exemple ndinga linga ko mingi alinga kende na nzamba linga benge matali ke na bano noso na bota faut Christelle pour développer na pour à mélanger il y a ma bête donc père a tiré là que message ezaki pour na vivre bon message ezaka que non ezaka pour na ye pour na ngai et puis pour na kotombola toujours comme moi vient ezate que non faut ozaka na vivre seko na seko tite ozo comprendre ezana ngo bongo ti mais vivre na musika batu balongwa ti pour yango za société monezante au moins te batu bazo kende basali ba 17 ans bazo songo basali ba 20 ans bazo songo bazonga ki wana papa zaki en vie mais depuis papa a kufi to moi non retour à ezana un problème ti ezana un problème te ba musu po mona pe ba ozonga na bango on a parlé na biso so vivre le on a big non pona longwa te so na big non ke ata rep vivre batu balongwa te so na bisigo na ke rep na okende oyambo bien c'est sûr. Donc sur la côte mba mona ke banzembo ba beta ali suto po banzembo musu bananga na ke rep te zo beta mati. So nga na yo mama ba bandi répertoire nanga. Quand j'ai na okita na pode o bana no ndeno ba yo kita. Est-ce qu'on ndenge na yo loko zo suna vivre te organiser ni pona inana papa. Kasi na bisuti. 21 on 24. Et un festival mon bozo salama do ba pire vena biso ba pire pesa papa o mbaba na matonge ba villageois na ba villageoise ba zo organiser le mon boye dans un festival ba bando beta donc ngapé na ozala pona prester et puis bon era moko na période du peuple monsieur na ba kolwa madiankoko ba monsieur ba chango na ba bandal kuna quoi donc ça va. Voilà, villageois bazo organisé na que bo sanga na pe bino se viva o ba okene Côte d'Ivoire na sur ba koya bo sanga bi so bo beta to ezala kaka yo na batumsuso balonga longa bazonga te. Bon eza biso to ça ouais profit va monsieur que voyager de le 21 ba so avion pour la Côte d'Ivoire pour le 24 pour ba ça la 6 jours kuna ba beti le 24 ba repé ma pour vol na biso kuna ezala kaka so il mardi ou mercredi moi ba okine so mercredi ba ozela tout mercredi wana pour bazonga tsusu c'est ça quoi le biso a auto tika le ande d'organiser moi j'ai on mais ba tu peux bazo benga nga pour na mikili pe bazo organiser ya bango le 13 mai ba doso campo bien ko ba président Chikito Mushashino ba organiser pe inane na bango donc biso ne toza boye si tout va bien sur to visa dans les 13 mai to za bon à Paris pour non c'est la visa pour ba démarche ça la maintenant c'est la visa sur la visa. Après, on a presté. Après, tout ce qu'on a besoin de continuer, c'est mon tour. Voilà, c'est mon tour. Ouais, c'est mon tour. Maxi Singena, c'est mon tour.
Pourquoi c'est mon tour pour demander qui c'est un pas qui c'est mon tour, yo peut sous c'est mon tour. Bah comprendre bien té. Yé côté ba porter parole na ba manager. Ya qui tourne naï. Kasi c'est musicien, c'est l'orchestre, c'est lui à son orchestre naï. Et la titre album qui parle en côté. Équipe en côté qui s'nzonga on appelle c'est mode wande konanga. Donc yé côté wana. Il y a ba porter parole, il y a ba manager, il y a ba groupe. Et il y a tourne naïe, il y a un bien qui tourne naïe. Parce que côté bandoliste, côté clan viva la musique, donc sur les tours arrange pour faire aider à Miss Baleka, Bastino Mubi, Balicho Kwempa, Bakestere Menea, Bavio Kofiolo Mide, vous comprenez? Sur le tour, les tours naïe on a bien c'est mon tour. Pourquoi prenez que c'est mon tour? Mais ça tourne dans la ligue les matchs. Ou bien la ligue les matchs sur doit 100 personnes. Sur on a 100e, donc on a 9 tours on a d'abaliaki. En tout cas, il y a des photos qui sont la première tour. Mita Makumbo. En tout cas, Mita Makumbo. Tolobi Kaka. Mita Makumbo. Mita Makumbo. En tout cas, il y a des photos la première tour. Et puis, bébé Kingombe Mosa Pembe, Jolvet Nsamba na Bordeaux, Binta Freebox, Anaïs Kiganga, Venanga Eugène Chimbalanga, Venanga Clara de Bruxelles. Basé belé Odilo Mapuya, Léo Mabuba, Papa Moni Moutete, la Brice Mpangi, donc baza tellement ébélé, et puis Venangaï, Martin Koudimana, et puis Guilhem Aïndo mise en jour, Batandi Bosom, et puis Bamasananga, tout ya Al-Qaïda, Armée Rouge, ya Papa Ouima à Paris, Trésor Ngando, Didi Nzongo, basé belé, on a donc on a passé Bambote, fils Dumbu, donc tout au Balinga Archange, basé la Sémon Tourezoya, à Bouchabou, Mangokoto Mangotata, et puis Apo Makanda quoi. Voilà ceux qui vont me contacter Archange Mitsoyo parce que c'est mon tour. Ouais. Ceux qui vont contacter biso numéro on a biso ça ya Willy Moucheni, code Amboka Batutu Baebi, plus 243 82 18 670 65 82 18 670 65 sur Babengi, Bajo Archange pour la dédicace et puis pour la concert pour la maman belé quoi. Voilà, merci Archange, merci Nabane de connaître aussi le beaucoup là merci ceux qui bossent pas Nabilil Oyo, Opé Sabongo merci na Awa et puis Awa. Bala poto bossa par Nabinote pour ngai nationalité ndalwa mais résident. Na limité à toi la 11e mairie donc abina toi la limité ya staff nanga donc abina toi la banakin ya limité siko donc bana potobo ça par na binoté a peu donc tala randingo toi les bon malila kitoko ba chera bien ba play bani ba Deborah ba zawana donc quand des salades voilà merci bana poto vraiment ba besika Babenga ngonino Banakin na Naomi na Deborah ne balanga Banakin voilà Banakin vraiment papine zola mais omoni et pas bisote on se connaît sima na onzo ande ba Naomi na Deborah bazala kuto ba tout soye au bandema kozoma pepe koto donc et ça luka bien merci vraiment Archange pour la disponibilité nao merci na bande ko sozi ba ko na biso so bo sepe na bili o be sabo merci na Amiel Moulofa Simi Machine Simi Caméra un grand merci à Michel Lenvo, les grands saoudiens, mon Suisse solo. Et merci Naom, merci à Gabi Panzo, merci à Canes Lelo, merci à Kouma Pap, Moté, ma mère Eve Medine, Konkané, le Barana Suisse. Merci à Sénateur Didier Mbondo, merci à Simon Bidi, merci à Adieu Diogène, Bobby Genève Mobimba, Boza Ebele, merci à Maxime Samba, Freddy Mbila, Pichu Kinzeni, merci Nabino, merci à Gidis Ngoymosa Pembe, merci à Chimène Kiala, merci à Frida Kanga Bacharme Balobi, Bo Jémé, Place Wana, Wambo Jémaka, la bouche autorisée, LB, donc passe pour la vidéo avec c'est la Rose Mamou Lirami de la presse congolaise, merci Nabino, merci à mon général d'effort, vraiment, mon général d'effort, vraiment. En tout cas, Venanga général d'effort, on a évité quoi. Venanga le sac, et puis où met là? Merci na auto ça pour na petit no kande to koza qui veut d'effort merci vie. Voilà, merci à toi mon vieux général d'effort, merci Nabilo Nyoso, merci à Babi Paparazzi vieille à Chimène qui a la merci na yo merci Nabilo se pose beaucoup rôle Nabiso vraiment zaki oyanga o abino Christelle Rose Mamou Lupung Lirani de la presse congolaise vraiment na kani na vraiment pour na lelo to côté la prochaine émission il y a prochain numéro émission Nabiso entre temps na tike bongo hein
babiso yambi artiste vraiment facile c'est la biso vraiment nga tike na nga micro na ke na nga ya yembe la biso vraiment ça biso ka bien te mama nono lobaka nanga shungu keba mokile zali mabe. Oui, je les confirme, le monde est méchant. Succès bimisa babola mouwe. Bazipi yango na beton ya bilo bela. Ba maniliki ba négligé soso. Ba komese mboma ba fenge nzete. Mama moboti na matanga mwana. Babimisi mopaya roro pasipe mawa. Oyo ninyo salinga opakolinga soni na miswa bato divine pasinanga na loyembo bato tu bakamwenga oyo ninyo salinga ye obimisinga yuma na miswa bato falone pasinanga la loembo batotu bangweninga tala okokisinga na kimpwaka mama yeba nabungi kutulolondo oyangai nzoto esengi kozwa mwa distance o kasi mongonga bolingo se yango ezali kozongela kelimbisa ono de l'amour na limbisi aye kozongela te o baby saki motema nanga ono de l'amour na limbisi aye check. C'est Frida Bacharme na elibino sanga kitoko balobi CL News TV CL News TV babi site kitoko yena mpepa kitoko ya yemoko Christelle la Rose balobi Christelle la Rose fille azana bagage babi il y a différence là-bas zéro ma bé babi CL News TV babi site moko izana ba news ya kitoko bana poto nyonso Allemagne skala dila sozali Londres sika titi matondo nisha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babi to landa CL News TV ya Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika